révélation la famille ezobimakaka concernant liwa ya Wilfried Mande, influenceuse na biso, tiktokeuse na biso oyo autaki kotika biso mukolo ya dimanche. Lelo déjà 4e jour depuis Wilfried Mande akufaki la famille. Ba message ezaki ebele kande boyebi. Mama na bango à chaque fois que journaliste aki na matanga, mama na bango alobaka toujours, apesaka toujours ba explication. Likolo nango toyaki komona sortie médiatique ya mama ya Wilfried, ayaki kosala sortie médiatique na ye pona koya kopesa quelques explications epai ya papa na biso Sango, et surtout que balingaki papa Sango asunga bango po na kozwa justice ya mwana na bango, ya liwa ya mwana na bango, po bango de leur côté bazokanisa ke hôpital ya cinquantenaire ezokosa bango, bazokanisa ke non hôpital ya cinquantenaire ezoboya kobimisa vraie version ya liwa ya mwana na bango. La famille tomekana kosala ba analyse sur dossier oyo po nazana ba vidéo mosusu on a rotiela bino o boko yoka ba révélation mosusu nani penza abomaki Wilfried. Mais avant na kota nanu kuna kande boyebi tomekana kosala analyse na mama Étoiline na système moko ya kitoko. Voilà. Boyebi lelo Wilfried aye kokufa. Premièrement, na rolobango. Je sais que maman na ye azana matanga, maman na ye azolela mwana na ya kufi. Mais je ne condamne pas cette femme. Mais laissez aller na côté ya maman ezalaki. Olandaka ba explication maman azo pesa. Il faut tozala honnête, tozala sincère. Po na makambo o ya mwana o Wilfried akufi e ya côté ya ba parents mosusu. Mama atika laisser aller ya makasi na vie ya mwana na ye Wilfried. Par se dire, déjà ezola kisake non, mama oyo azalaki na temps ya kolandela mwana na ye te. Et raison pour laquelle mwana na ye ayaki kobota à l'âge de 19 ans. Raison pour laquelle ekotala na bando tala natala ki ba vidéo ya Wilfried. Biso nyonso totali yango soki bokoti na compte na ye bokendo tala ba vidéo. Il y a de ces vidéos boyebi ke nga moko na ganga na lobi penza mwana oyo ti akufi boye. Mama na ye penza abando zwa temps ya kotala ba vidéo ba contenu mwana na ye azosala. Mwana azosala ba vidéo mosusu neti mutu moko azosala magodana mobali. Azosala ba vidéo wana azotia yango. Pourquoi? Parce que naza na besoin de visibilité. Na opesa ka exemple ya ba Marie Ntumba. Lelo nous avons le Marie Ntumba. Aza na audience ya makasi na TikTok, aza na visibilité ya makasi na TikTok. Est-ce que Marie Ntumba sala biloko bongo pour na kozwa visibilité? Au-delà de ça, toloba une mère, mwana na yo auti classe kandenga pesa ki ba explication. Mwana auti classe. Bokiti moto, mbala moko mwana a changé. Alingi a changé bilamba. Otuni mwana ozo kende wapi. Mwana yeko yebisa yo nazo kende na kermesse nazo ya. Une mère responsable, une maman responsable. Na ba mama o biso ba bota biso. Mama nani wa kotikela yo o kende na erwana 17h. Alobi o uti kokoma kasi koyo. Nano atamu pepe ya bisika o uti nano evandi te. Obima lisusu okobima te. Mama na biso koyebisa yo penza ke no lobi nde okobima lelo bosana. Bosana penza ya makasi. Me mama na bango atika ye mwana kende kotala pe mama. Oui, aza jaka ba mama oyo mwana pe aya kopesa nga aya kokabelanga. Soki mwana azui aya pe kokabelanga. Eza bongo. Tokolo bango penza. Parce que kotala ta ba mama leki na bango. Ba yaya na bango ba explication ba pesaki. La famille. Ezo la kisa penza ke mwana oyo azaki na laisser aller ya makasi. Laisser aller na côté na ye ezalaki penza ya makasi. Bazalaki na tante ya kolandela mwana. Bazalaki na tante et surtout mwana si aboti. Ezalaka toujours ba parents ebele mwana soki aboti. Mwana penza soki aboti akomaka surtout soki abotaki na ndako na bino akomaka mwana moko ya kolandela. Azalaka lisusu mwana o bokotikala balisi ya lete na kotala boye soki tokoti na mozindo en réalité mwana wana ezana ba jour bando lala na ndako te. Azana ba jour bando lala na ndako te. Parce que j'étais vraiment surprise.
ya koyoka mama na bango azoloba nde tobenga petite ami na ye papa sango atuni ye eske ase présenta na famille o te nano ase présenta te nde ya bando obongama na fin du mois oyo aya kose présente mama na bamama nini na bamama nini mama ayebi deja ke mwana si aboti a na ndako aye kozwa petite ami mosusu na mama ayeba petite ami wana ekobanda wapi babiso kutu tobota na bandako te toye kobota na bandako ya mabala mais ata ntango tobandaki na mobali avant kutu aya kokota ya kotoke na porte baya kopredote baya kosala présentation ntango tozaka na balabala mama akoyeba ekobanda nde nini ayoka yo kaka omona katu telefone ya pambeleli esoni na tongo na midi na pokwa deja mama komi kotuna yo yango nani abengaka yo telefone na yo ekomi ka muke eleli eza nani azobengaka yo me mama azoloba petite ami na ye ti mwana bake na ye na cinquantenaire mama abengi petite ami na ye mpe bazobenga ye mobali na ye oyo adotela mwana na yo te oyo apredotela mwana na yo te eza kutu ata papa ya mwana te parceke Wilfrid abotaki na mobali mosusu toloba ngo abotaki na mobali mosusu garçon oyo aza mwana na bango te eza ka relation moko ya sika eza bongo yango bomona ata mwana wana na champion soki champion ressemblance eza te bomonaki mama ndenge azoloba tobengisaki ye na cinquantenaire ayaki baparent bobatelaka bana na bino s'il vous plaît bobatelaka bana na bino mwana babatelaka ye bokozalaka baparent ozala parent responsable yango nga nalobaka toujours soki omoni ke oza prete to prete te ya kobota na yo te babotaka mpona mokili te babotaka nanu mpona yo moko ose sentir ke non oza responsable ose sentir ke non naza na makasi ya kobandaka koluka c'est comme ça mwana oyo liberté ezalaki ya makasi na kote ya mama kokaki koprotege mwana na ye te mama kokaki koprotege mwana na ye te et surtout ntango kaka Wilfrid akendeki kosala koyemba na koapparaître na nini na nzembo ya inosbi oyo ya love ya réseaux sociaux déjà tan wana une mère responsable aza mama oyo alingaki kutu apekisa mwana na ye bibimabima bitambola ere mosusu ata bisika bazovanda soki ezalaki lupango ya kofutela bademénage nanu bisika wana epuis apekisi mwana na ye bitambola apekisi mwana na ye makambo akozalaka na bakamarade likolo nango atie mwana na ye na vie ya prière c'est comme ça oyo basololaka na bango na inersb basololaka bata mosusu ka nde bakutanaka mama ata bino moko toloba mwana moke à l'âge de fleur mais mwana eza na liberté ya makasi ti 22 heures mwana na yo nano ayaki na ndako te toloba 22 heures ti bazoya kobenga ye totikala ata koyoka lisolo moko te mama aloba ntango tokomaki 21h30 nabenga mwana nazwaki mwana na telefone te mama tikala kobenga ye te mpo ayebi ke mwana na nga soki abimi ata libanda alalaka lobi akoya na ntongo abengaki na ye te bomona makambo la famille chers parents bozalaka baresponsable kozala parent te ke no naboti mwana na ngai ya kitoko ya mwasi aza na pembe na banda oliaka na nsima ya mwana okolia na nsima ya mwana na yo soki mwana na yo abali okolia na nsima na mwana na yo soki mwana na yo azwi mosala ya malunga soki olingi okotisa mwana na yo na kindumba malamu eza na baagence ya kindumba okoki okotisi mwana na yo kuna akomi kosala l'essentiel oyebi ke awa nde ezalaka mosala na ye ezalaka kindumba ke opermettre mwana na yo asalaka di n'importe quoi. Pourquoi? Parce que moi ne faut allier ça yo. Pourquoi? Parce que moi ne faut alatisa yo. Non, ce n'est pas possible. Bablo mosusu photo loba. Moi no ya salinga pasi na moteme. Tango kana mono o tala ba video a mwana o leli tala beauté ndenge ezokende. Mais tango yeko tala mingi négligence ya mama ezalaki ya makasi. Parce que c'est une explication à maman. Papa na bango akufa atika na âge à 7 ans.
Donc moto abokola eza mama ye moko bando bokola mwana. Mais tango bokola ka il y a 20 ans parce que moi nana yo il y a 20 ans ou 21 ou 24 ans de batu bazoluba. Ozozwa siko mwana na yo aye koyebisa oke mama naokende kosala clip ou bien ofandi ka boye omoni mwana na yo asali clip moko boye na ba musicien profane. Quelle serait ta réaction? Et pourquoi cette famille n'a pas réagi ainsi? Mais moi, je pense pas que moi, na tanga. Bon, na évité, mais on dirait tanga en été, en dimité. Ngandi na zaboye, nandimi na ngate katangaka. Parce qu'on la voyait tout le temps, elle est tout le temps sur les réseaux. Tout, partout, mais l'école, tout le monde y a été si photo classe exacte. Allez, donc, du coup, c'est ça que moi je voulais dire. Moi, mon problème, c'est la liberté, moi, na zui, pas bimalibanda na balabala. C'est ça le problème. Nga problème nange zani. Mwana na ngai. Aza ya mwasi to azala ya mobile, aza na toa na ngai. Olali ko la muki boye 22h. Oh, je vais aller voir un ami. Je sais que je vais pas faire ça parce que l'enfant peut sortir à Koutani na likambo. Ozomona. Donc à partir du moment na tikyo bima, na livré yo. Na livré yo déjà. Oye kokoma kuna libanda. Et ça les sous okoza sous na contrôle na ngote. C'est ça le problème que moi je parle ici. Parce que quand on a trop de liberté, on a le temps de côtoyer des mauvaises personnes, de s'organiser, d'aller chez les nganga, d'aller faire les tests et pas innocents, d'aller voir tout le monde, d'avoir tout ce qu'il faut. Donc comme l'enfant n'avait pas des interdits nanda kuna bango, elle est sortie libanda sans interdit. Omoni maman. Abimi personne interdit te pona ndaku déjà. Ba pexaka elo côté. Asalara o ya lingi. Tango ya bimi ka libanda donc ba parents bo livrer mwana. Toujours le bela awa jeune fille o ya fande pa ba parents bali nanu te. 22h 23h o sa nini libanda 21h. En plus otanga. O sa nini libanda c'est-à-dire batikeli yo laisser aller. Bah, que moi, dans mon septembre, bah, expliquer que chez les parents, tu n'as pas le droit de tout faire. Vous comprenez, maman? Donc, tant que tu as liberté, tant que tu as libanda, tu peux sortir quand tu veux, tu peux côtoyer des gens que tu veux, tu peux faire les clips avec tout le monde que tu veux. Sur tes réseaux sociaux, tu peux tout poster. On t'a interpellé, on a azat, on a maman. Mais maman, c'est incapable de voir que l'on qui na TikTok, na lingi blamba bongote. Vous comprenez, là, on a loba. Donc, tu as la liberté na nyonso. Ce que libanda, au cause de l'interdiction, nini. Pour nanda, kunde faut pas éduquer yo. Pour eux, au cause de nanda, kunde tango malibando koloba. Ah, mes copines, il est 21h. Chez nous, vraiment, à 21h, je dois être à la maison. Ma mère n'aime pas. Sinon, on n'a pas de problème. Tu vois, maman? Ndo mwana zongi lo nandaku. Po ayebi ke soki na zongi ROT mabe ezala. Et pas na biso ezalaka bongo te. Donc, ok, kozala pe na ba copine, mais aza na ba interdiction. Bisika musu na koko kende te. Chez moi, si je sors à la maison, ma mère, si elle m'appelle, il faut na yamba. Makamute ke on a mona kite, charge si la ki elekate pa na biso. C'est ça qui va faire en sorte que même moi, nazali banda, on a quand même la contrôle. Moi, à l'université. Ah, zila na mputi kana obe ana tsana video oko bota. Oja na ta video mbamba bota la moi à l'université.
à mon université. Au moins, ici, comme maman, là, il y a un problème dans moi. On conseiller. On a un chrétien 100%. Donc, d'accord, qui kolobate, qui n'est pas un bon, il y a un petit bon, mais ça a été. Azana est jeune fille, 21 ans. Elle peut aussi se détendre, écouter la musique qu'elle veut, en attendant Nzamba Benga, Yena Moussala Nzambe, to, en attendant bon la motema, to, en attendant comprendre que ça vanité. Ça va. Moi, c'est la liberté que cette fille a eu devant la maison, dans la katanda kwa maman na ye. Quels étaient les interdits de cette maison? Naoko koyo, naza aposa naoka maman moko azole la mwana nanga vraiment. Nazo pe kiso makamba kotambola na butu. Naza aposa maman moi le la bongo. Po mwana la la de di banda bo pe. Voilà, fala kale la ndengwana. Voilà, c'est ça. Naza aposa naoka maman moi lo babongo. Sikoto na maman moi aza timide, azo mituna est-ce que penza? Eza likambo yebisa kingana yango mutesali yebe po maman azo mona na yebi mambo ebele. Mon angai, assez à Koufi, to condamné, mais les parents qui restent, te éduquer bana comme il faut. Oui, maman, il m'a dit likambo ya mutu ya likambo muta moto, muta kena ye bisaye ke moi kotika corps ya mutu na hôpital. Moi, ça n'a pas si adresse. Allez, si maman te koyebi sa maman ne que moi no akufi ba okete ba okima. Po yebi ke soka ke yiba ko boma ye. Donc maman na akosi makambu muso azoba azokosa. Mais ça m'a mingi Au moins, il fait, hein. Toi, tu continues la philosophie, Moussoussou. Tu sais, quand tu connais ce que ta fille fait, tu sais qu'un jour, conséquence est rosala. So, ba ye koyebi so conséquence wana. Vous comprenez? O bando kanga batu bando kite po yebi. Donc, nga na yebi ke moi nga sala kindumba so ba yebi singa ju sida na ka moneti nini mama bo yebi sanga. Et là on est dans kamo. C'est ça le problème qui fait que ba pesi nga sango mais na ko kangisa muto te. Pour na kangisa pourquoi si je connais vraiment. Qui sait ce qui mutu wana azaki dana habitude ya pa kotikela ka mama bambongo. Oyebite. To yebite to yika ke mutu a moto. Muta moto non identifié maintenant ce que tu comment tu identifié non to le na kimia akufi me ba parents o to tikali to za la street moi tu na ba poto a ça les matin o ka o maman je vais aller aux soirées de pyjama mukolo mona nanga okende soirée de pyjama c'est que nga na kufi pose la ba mama kufi ba mama na kachote mama to zo kende kaka na cadre ya ambiance to c'est la nan to na Congo et ça pays moko oyo surtout l'andeli bien sûr 100%, surtout tu as 100%, totalité peuple congolais, 90%, 95% qui est dans l'église. Si quoi, maman n'a épée, à ça peut genre ba maman au peut bazanga na mon église même si elle est aveugle spirituellement. De deux, nana yebite que musiciens anakis. Parce que apparemment on dirait comme si Batuba Lukaka, yomo comme il a ici, voile à noir ne longi, yomo comme il kanye longolobi, te, azana kisite, non, musicien zakana don, mais na kacha don na bango, bakendaka kwa sosia on a kisi. Sauf que, ba américain, au moins, bango, ba musicien ni banda, ba la vérité na ba gims. Mais ba musicien Congo, ba lingako bomba, mais kisi yango yo zomona très bien yango yo. Problème est ça que moi na ye asala kana ye ba vie na ye a mike on disconvient pas azape mutu ya ba camarade mais na mili ya ba camarade na ba vie na ye mike asala ka ennemi asati eza juste que atome sikoyo na poule ya mabe ça veut dire que atome na musicien oyo a changer qui déjà technique ya ko sacrifier innocent et fala qui appelle ça. C'est ça le problème. Il est dans azo sekana innocent. Azo bete la yango emo sokuta ina mutu na vie. Kolinga te fungola radio sa vie na yo. C'est très dangereux. Na pesa batu ba conseil na ba vidéo. Problème c'est ça nini. Innocent ebi mwano koleka même ndenge ba imaginer. Ayebi mwano asolola na innocent atika basimba na nzoto asolola mama pingi na ngala kiti na ngai innocent bakendela mwano il est possible est-ce qu'il faut de là si faut tu demandes à bien chose à quitter on est là s'il te plaît c'est ça maman aloba ou mais pardon maman téléphone tiens comme ça ngana maman téléphone o ma bigila nazo ke na mkusi omoni
papa mon a yoki auto loba mais alobi makambo malonga te omoni ntango bana bakoli mwana nde mutu akoya kolakisa mama ke talanga camarade nanga intel mwana ntango abimi abike mama nazwa camarade nanga beninga mpona nini te mama atunaki question oloba ke camarade ino yango nani si par exemple il y a des problèmes tokoki kokende koluka epai ya motu intel nalongwe wana tokende su plus loin na monde nyonso ezala musicien chrétien ezala musicien ya nde toloba ya mokili bango nyonso baza les oiseaux dans le même des oiseaux dans le même base toloba ndenge wana bango nyonso bazala ndenge wana soki tokeli su plus loin bino moko botala matanga ya soki ya magera soki magera botala ebembe na ye ezoboya kokota na nani oyo na nini oyo na libulu parce babome akomata na ye ekokaki nanu te aboyi kokota elengaki même pas kokota corne polaki mabe odongo sikoyo yo camarade na yo akufi camarade na oyo ke boliaka mpe bomelaka akufi yo mutu camarade na akufi yo libanda ya cimetière ozobeta no masolo mais camarade na bazokitisa na se ya mabele est-ce que vous trouvez ça normal tolongo wana nani mama aza na ye nde toloba polele aza ne polele ça veut dire mama aza oui amen ça veut dire que mwana soka ata yebise likambo ke bon ngai awa naokende mobile intel par exemple ayebise nde wana kende sala oyo koyi osala kende ntango ye mama tu para tu ayebaka ke bamusicien bazala na kisi soki mwana si réellement mama mwana asengaki permission ifala loba te tete mama nzela oyo ozolanda nga nalingi yango te okende kosala misiki oyo te parce que conséquence nango ntango ekoya nga mama motu nakomona mpasi sikoyo inosubi abike non sikoyo mbo abalisi na ndenge na ye afuti ye mbongo afuti il faut ezonga mpe na temple bazwa yango mpo bakende kopesa so moto mosusu parce que na monde na monde na bango ne place bakendaka ezalaka te soki bapesi yo après il faut ezonga mpo bakende so koluka moto mosusu bapesa parce que basacrifice wana oyo omona basalaka yo ozosepela wi bafetinga mbongo na nga naosala nyonso nalingi mbongo na ngai parce que liwa ya mwana oyo ti tozotatone eza liwa moko très eza mystère moko boye eza ya bien te ozomona parce que ata yo moko place asaleli soki par exemple moto asala arsida emonanaka ke moto asala arsida makila yango esopani camion wana eza wana eloko boye eza boye yaya moto ya moto ata yo moko moto amemi asali arsida bamemi ye na moto bapasi wana nyonso azoyoka ya moto bamemi ye na moto sikoyo bamoni mpe moto wana te oyebi so balingi soki na monde na bango se balingi basakrifie motu babongisaka nyonso na bato oyo bakoboma bazali na bato bakotombola baki kotya na mange yazali qui vous dit pas bafinaki bayebi na bango bapolisi na bayebi na bango ke mutu tel ndaki na corps akotisa qui vous dit pas que bafinaki bango babongo bakanga minoko na bango baloba te bamama bapapa mwana azaka mwana mwasi te ezala mwana mwasi ezala mwana mobali ntango azobima yo mama tala kamaradi nini azotambola na ye ezala ya mwasi ezala ya mobali
Tu dois aussi contrôler les téléphones. Il y a moins na yo. Parce que ça na maboko na yo. Contrôler le téléphone na ye. Soit ta email na yo. L'écrit la téléphone na ye. Ozo mwana makamu mwana zo sala. Ese la mabe. Eko bana kuna kiswa ke mwana zo tala makamu mabe. Ozo na droit ko effacer yango. Ozo mwana. Et alors, yaya. To sambela makasi. Monte ici et baby. Inosbi. Denga zawana. Ata bato ya kolave image ndeni etikali botala kaka liwaya sui magera seke ezobo ya kokota na nana bazo la kisango nyeso la ba so tala botala bino na YouTube bomona ke seke ezobo ya kokota na libulu et puis mabele zo panza na place ya limba koti sa seke ngope nde ba finika seke ba finiki te bino mama makambo ezo le bela bino eloko te. Ba mama, tolo ba toke ya batu. No moko ba kele kotala na YouTube. Bote ya bana, balanda ka ba musicien te. O mwana nanga pona ba vie, na kele kosala boy, mwana nanga akele kosala. Ya. Oyo yo zolanda. Oyebi état d'âme na yete. Ye sasa teka na molimo na ye, yote moyo kulanda, alokoti na ibo sali nini okufi. Et là, on va se rendre ba mama, ba papa, bandeko, tote lemea na losambo. Si tout bana biso ba ito kolisa bana na biso ba jeune garçon, ba jeune fille, yaya. Mwana so azana auto na ndaku na yo, ozana droit ya ko contrôler nyonso na ye. Oye ba téléphone na ede A à Z. Oye ba zo sura nani, alubaka nani. Ote mama mwana lingate si ba téléphone lu funu. Yaya c'est jo simba. Ote tele makamu nyonso mwana nasa na kata téléphone. Merci. Voilà. Elo ngala lubaka yango wala. Merci beaucoup. Nani onela loba kasi loba mwanda musubo tutsa bantu musuba loba ngana ngina loba boye ma pingila omoni problème ezali awa congolais misusu bakozala na ko système ya kotatone mais ça sert à rien ya okende na kotatone eloko eza vrai eza réalité eza ke innocent sacrifié ye même par ses attitudes ça se voit c'est simple comme bonjour. Hein? Asa sacrifié. Innocent peut atie teinture à violer na mutu na ndeni. Oh, et eza boy. On va nous souhaiter réussir. Eza boy. On va nous souhaiter eza na batu misusu réussir, eza le rôle au bandeli une nouvelle vie. Eza na batu misusu mona et qu'on permette ye à que nous sala une nouvelle coiffure. Voilà, à que ça suki misusu parce que il est tellement content, j'ai réussi, alors eza le roi bisoba sipe, je vais aller chez les coiffeuses pour me faire mes cheveux, me rendre belle. Franchement, je suis très content parce que azane sengo ya réussite, oh ya réussir, ya ko sacrifier mwana oyo. Mais pour l'instant, molima mwana oyo na le bandi ko travailler comme esclavité parce que innocent face à leloko moko a clôturer loko a souka. Mais le problème c'est quoi? Famille basana on attend à récupérer esprit à mwana na bango même si à cause on a la bonne moïté mais pour a comme esclave ya innocent té. Mais famille pe na place ba luka ba récupérer maman zo le kaka na ya zo ke ne ko mona ka na sango ye moko na mutu na ye bi ke ba musicien ba na kif ya ko sakana te. Innocent na kiss moko ya sakana te. Tous basana ba kiss ba mike tous so moni na bimi na lobby Olandi sango te nga tuni mama wala e bongo era kende ko sala ni clip na oyo inosi bi oyo yeba ki atuni ende do lobi ba façon mo we ndinga kitisi inosi bi ngo sango pe loba no sango ayebi ke innocent e kaka innocent azana ba kisi ya makasi parce que le problème ezali ezani monde ya musique etambolaka na sacrifice succès ya musique elandaka na sacrifice c'est ça le problème et l'heure actuelle ba musicien en général baboyaka kopesa bana na bango musicien soki alobi apesa fa pesa mwana oyo asente libanda bana oyo ezalaka basi na bango mpenza mokili eyebaka bapesaka te ata bakabwani bapesaka te. Mais innocent quand même il voulait donner mais Rebo aza makasi spirituellement parce que Rebo na kati spiritualité aza force akoboma innocent babeba naka déjà mabe makasi
Problème Rebo, est très ani. Rebo dernièrement, Innocence alinga pesa mwana fo apesa mwana moko oyo ya libanda me akozala mpe mwana ya mutuya te parce que en général bana na bango ya ndako nde bazalaka bana ya mutuya yango omoni ke bamusicien balinga kopesa bana na bango te bakokaka mpe kopesa te fo accord esalama na bamama bana na bango ya bano baza na kati ya ndako ata soki plus tard bakabwani c'est pas grave fo accord sikoyo mwana oyo ntango azalaki kosola na innocent yakanisaki innocent alingaki ye te innocent azalaki deja kobule ndenge nini akopesa petit tio comme sacrifice mpo musicien aza lokola nguma okoseka na ye olie na ye azobongama mokolo akolinga lia yo okoyeba te donc fo bayebisa yo ke balingi soki yo oza éveillé spirituellement te fo bayebisa yo ke alingi alia yo ça veut dire que kolia ya musicien en étant ngume eza sacrifice innocent il s'en fout catégoriquement il s'emballe ye mpo na ye le plus important carrière na ye oh mama otikali na mwana kaka moko e otikali na 0,0 etali ye te bapeti nde mutu fo bazala mayele eza na bato misusu bazalaka éveillé spirituellement bango moko deja si basimba babiloko na bango ti azokoma pembeni na musicien aomona aoyeba mais eza na bato misusu bakendaka pembeni na bamusicien azokende kaka na loyenge mokili emona ye je suis belle je vais faire des clips on va me voir papa papio musicien pa sibi na ye excusez-nga mpo na chaîne na yo petit wana bakendeki trop loin na innocent mais malgré ça azalaki déjà na programme ya sacrifice ya innocent voilà même mangera muta sacrifiaki ezalaki nani innocent bani kosacrifie lelo te yango bomoni kaza na ba certaine maîtrise ya kolobela likambo donc ye moko ayebi il doit pas des explications akopesa explication nini ye mo mutalie lui il s'en fout ya peuple congolais sortie médiatique na ye bomoni te tout est clair na balangage mikolo mais sauf que peuple congolais baza tellement aveugle qui vous avait dit que innocent azara sans kiss innocent aza na kiss aza na certain niveau moko oyo bino boyebi te face b innocent boyebi yango te bosepelaka na baface a na bango mpo soki balakisi yo face b je pense que okoka ata kobima na ndako te pendant 2 mois ata 3 mois okokaka kobima te innocent aza na kisi ye nde moto asali yango sikoyo banopesa espace mama pingila eza boye abomaki mangera apesa espace 2026 moto mosusu apesa so espace lokola tonga na dévoiler secret na ye innocent aza pe capable soit apesa na 2027 ou bien 2028 ou bien ekojouer pe 29 kaka mpona nini aendormir peuple congolais donc eza système faut apesaka baespace sauf que suka okoma coincé parce que le peuple congolais tango bandomona ke dans journée en famille dans plus en plus azo sacrifier peuple congolais kofungola misu à partir wana kokoma pe coincé et kosenga fa changer susu système mususu c'est ça le problème tant que bokena concert bo priaka pe soso ke musicien na concert abomaka pamba te musicien na concert abomaka soka komi coincé nde yango moni ke okenda di concert ya musicien okufaka te eloko te oui parce que aza coincé te musicien so akomi coincé akopesa na concert oui parce que so jouer carrière na ye vie na ye na bana ne na kati wana c'est ça le problème nazo yebisa bino vérité yo siko ozokoma bongo yo yebi inosango bien yo kasi so olie na mutu na journée bomeli nde oyebi mutu bayebaka mutu na spiritualité na ye non pas na physique forcément spiritualité ya mutu yango nde kontaka yango tolobaka état d'âme ya mutu siko soki yo omesana kaka koyeba mutu mpo bolie pondu bosilisi eske oyebi mutu wana malamu kotambola na mutu elakisi koyebi mutu non siko mutu oyo ozokotela mpo finga nga aza mutu oyo nga nayebi ye spirituellement bayeba kutu mutu bien spirituellement parce que physique mutu akose déguise ngai bona ese bino innocent kose déguise yango wana bomoni ti vous êtes déçu innocent ye wana ti nalobaka innocent peseki ata mecondoléance te na famille wana preuve ane bino tu bomoni lelo ke innocent azokoka ata kopesa mecondoléance te akoluka ne solution peut-être entre guillemets nalobi peut-être akende ne kokunda mwana wana po peuple congolais comme il parle beaucoup mais innocent na ye moko
ayebi ke ye muta dodi la petite soki bosali attention te mukolo kododa comme kozala mwana mobali comme pe kozala mwana mwasi nayebisaki mpe bino innocent koya te kolobela nga ayebi ye moko de quoi je suis capable akoya te c'est lui qui a fait ça nakosa mpona nini papa ozali likolo ndeko ya likolo loba Oui, bonjour, oui, maman Oba a vraiment raison. Aza vraiment raison, parce qu'il y a des années déjà, ya malamu pona bana nzambe nyonso partout dans le monde. Le pasteur Moïse Mbiye en concert le 21 novembre 2026 na Accor Arena. La famille tokende kosomba ba billetterie eza nango polele. Soki oza na besoin okende kosomba billet na yoka ndenge ezalaka kaka ndenge ekendaka kota kaka na page ya pasteur Moïse Mbiye bakomi Moïse Mbiye ministre. Kuna penza nde okomona lia nini okokota pona kosomba billet na ye. Kozanga te jour wana ya concert kande boyebi ba onyonso bazobela bakobika ba onyonso bazana ba problème ya mabala bakozwa mabala ba onyonso bazana problème ya mabota bakozwa mabota tokende ko adorer nzambe elongo na nani pasteur Moïse Mbiye na boyi jour wana ezala te ke no mama Étoiline nga na sombaki billet te. Concert na biso eza nango le 21 novembre korate te le 21 novembre 2026. Somba biye na yo na lombangu, somba biye na yo na lombangu. Bato akosomba baza ebele. Toboyi orate biye na yo. Toboyi orate. Ya sika eye, ya kitoko eye. Batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi. Gersh biashara. Aye na makambo ya sika, makambo ya moto, makambo ya kilikili kande tobeta kalisolo. Awa mituka nde mituka. Ozana posa osomba mutuka. Kande boyebi benga Gersh biashara. Bisika mituka ya kalite ya kitoko. Ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali. Kande na yebisaka bino toujours et encore. Ebele ya batu batekaka mituka, ebele ya batu batekaka kalite te, mais muke kaka ne batekaka kalite. Chez Gershom Biashara, c'est la qualité, hein? Kande boyebi bandeko nanga, ba mituka ya sika, ba mituka ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso. Soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli, soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu, tala soin, tala sebene, mituka kitoko o wapi. Numéro na biso yango wana, ozana besoin ya mutuka, ozana besoin osomba camion na yo, osomba taxi na yo, osomba Dubai na yo, osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh Biashara. Kuna qualité, kuna biloko kitoko, kuna biloko ya mafuta. Kande bomona awa Gersh Biashara Tokos. Gersh Biashara, c'est la qualité. Gersh Biashara bisika masolo ya kitoko.